Ngambanda Denise tala luboko nakosi nabetaki ok tala kuna batu nyonso panje eza te kuseka nga lobi nga mokolo mobali na ye ata bovote te nga na kovote 100%. Toyokani batindila ye photo. Bonjour, bonsoir, ça s'appelle Erosoa. Ndeko to sur les sola ndeko na biso mobali oyo asili kokwea mukolo ya mariage na ye. Bandeko na ngai boya boyoka likambo ya solo oyo batu baoloba pe ba négligé. Landa li solo tina soka o comprendre nini oyo komini ndeko na biso. Ndeko mobali wana aza kokota na mariage. Bandeko na ngai monde ya satanisme ezali. Ndeko aza kokota a bonne santé sans quoi et sans quoi. Bandeko nanga lisolo zobeta awa ezali batu oyo balobi akoyaki na akoya asaki crise o cardiaque bona boete bandeko nanga botala image oyo bien eloko ndeko asimi na maboko ezali foulard mutu oyo ayi kosi ko pangusa ko lakisa foulard tala papa oyo atelemi alati nini asandenge nini eloko nini ayi ko lakisa ye papa oyo bazali batu ba occultisme na bango. Pour tout le monde a maikari baza makambo na bango bande ko bolanda disolo bien papa oyo komaki na moment oyo ba ko zoyer aza ko boya bazoyer aza ko boya azoyer alingaki ameka pouvoir na ye liboso ya ndeko oyo bomoni atelemi awa ndeko oyo tina ndenge ndeko akoyaki akimaki mbangu te akende ko simba ye asalaki eloko moko te na ndenge bato bo balusa yo bosaboye ndeko afana ka ndenge tina suka alo peuple congolais. Mutu akoi aksali apike crise. Est-ce que mutu oyo azaki na fete wana? Ndeko atelemaki wana. Est-ce que aninganaki? Botala bien vidéo oyo. Ndeko wana aningani te. A bouger te. Atelemika ndengwana. Parce que alaki na mission na ye ya kozwa ndeko oyo. Parce que ta na ye ekokaki selon makambo na bango. Alors Congolais négligence ba monaki nitika mise en scène. Parce que Congolais aza toujours na muta koseka sa ko comprendre loko. Bandeko botali bien. Ndeko wana oya mobali. O azalaki wana, o aza wana, o atelemi. O aye kolakisa ye parce que bato bazo be na kata salle. Muto lati borsalino atelemi, alati mazantomo. Papa wana pourquoi abuja kite? E bato basera ni kote koloba ke muto oyo osa nini? Ezaki ba signe na bango oya monde na bango. Tango ya kozoaye parce que bato ya maikari bayaka kosima mutu na mbunzu mais ba oyo bayaki na façon oyo ya kobenda ye tomona ki na Nigeria ba Nigeria feti mwa mariage ba Nigeria mutu mwa osala ki satanisme na kati ya feti e biso toza komona ngo normal mais oyo oyo tolakisi bino awa eza manger pire manger oyo bato ya science occulte tant na ye ekokaki il fallait bazoaye parce que bazoaka bango na esprit. Mutu oyo aza koya na écharpe na ye to ba foulard to ba nini ayeki nango ko présenter ye alingi ala sa capacité ya puissance na ye et lokola papa oyo azaki na mission ya kozwa ye botali foulard akomi liboso na ye a présenter ye parce que na monde na bango to mona ba film Nigeria balakisa biso comment basalaka comment bapesa pouvoir azaki na écharpe pe na pochette ya pembe na poche na ye. Et tango atournaki, bomonine atournaki, aningisi pochette na ye, aningisi foulard na ye. Po abenga évoquer, aningaki aya a défier mutu oyo aya kozwaye parce que monde de satanisme bandeko na ngai e réclamaka soki ekomi na tala bango moya ko sala autrement ezate. Tala oyo la sabino bandeko na ngai, papa oyo atelemi kaka ndenge na telemaki wana aningani te asali eloko mote parce que azaki na mission ya kobenda ndeko mobali oyo bozo mona scène asali wana ezaki théâtre te mise en scène te mais ezaki réalité oyo komini ndeko na biso ezaki appliqué Christ o Christ cadre bote bandeko na ngai ezali moment ya sacrifice moment oyo basengaki ye il fallait kokaya wana ndeko eloko oyo asimbi ayiki na liboso ya ndoki wana alakisi ye aki a tourner yango po azonga kandi asimba ki yango ekoesiye. C'est pour vous dire bandeko na ngai monde ya bandeko oyo eza monde ya keba pourquoi parce que diable azali ya makambo na ye asalaka na moment na ye
ndeko oyo ya ko ba la fête ya mariage na ye et ba marié ba zo kota to éviter parce que tout le monde est fête mais est-ce qu'il est marié est-ce que azanani parce que fête et baby fête c'est beau et baby maman pas mon mutu ba mon petit blague mais ba mon réalité ta la congolais même pas ko paniquer na ye mais ba otala te papa o atelemi ya azanani mutu oyo aza ko telema awa afandi akayi maboko na azanani bato ba se rendre compte mais ezali pasi parce que esprit ya discernement ezate bato azana esprit ya discernement te bato wa koti confusion bangi ka kotala biro ezanga tina mais makambo oyo ndeko akufeli bato bebe yango te ndeko akufeli ba ekozwa ye ayebaki pe parce que ezaka ba menace ba avertir ba ko avertir liboso tala lati sapato na ye 107 ba longole biloko bilamba wana olongole wana na mutu ope azu courage ya kolonga pochette na poche na ye ya kosimba écharpe wana parce que mutu oyo asi asisi musala na ye bande ko botali image et bande pe soka est-ce que omoni papa na bouger azali wana présent aza kotala événement s'est passé en tout cas mokili a passé. Depuis l'école primaire, on nous apprend qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet français. C'est de cette même façon que Jésus-Christ de Nazareth a 26 caractéristiques. Par la lettre A, il est l'alpha. La lettre B, il est le bon berger. La lettre C, il est Christ. La lettre D, il est Dieu. E, il est Emmanuel. F, il est formidable. G, il est glorieux. H, il est honorable. I, il est infiniment grand. J, il est Jésus. K, il est le Kairos. L, il est le lion de la tribu de Juda. M, il est majesté. N, il est le premier-né d'entre les morts. O, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. P, il est le pain de vie. Q, il a fait 40 jours dans le désert. R, il est le roi des rois. S, il est le seigneur des seigneurs. La lettre T, si Satan est puissant, Jésus est tout puissant. La lettre U, il est l'unique. La lettre V, il est victorieux. La lettre W, les anglophones disent de lui, it is a winner. La lettre X, il est xénophile. La lettre Y, il est Yahweh. La lettre Z, Jésus est la seule personne qui a pu entrer dans la maison des Zachée. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, Jésus sera l'alpha et l'oméga de ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom.